Salut très chers internautes, merci pour votre confiance et fidélité. Surtout sur votre meilleur site CL News TV, mon PPSIK, Christelle Arose Mamouliranoub de la presse congolaise. Merci à toi, merci à vous tous, parce que Nabi que vous avez vraiment ébélé pour nous colanda biso, dans le monde entier, Merve Nabino, Bayanga et Kati. Je dis un grand merci à Gabi Panzo, Mokusa Talo, donc à Tonga Tonga, Gabi Panzo, Salon Randete Kanaki, Boko Lelanga Bango, Gabi Panzo. Merci à toi, Gabi Panzo, merci à Papinzo la mise sur NTP Pro, donc mon papa, donc merci à toi. Merci Anzola Souziba Toulan Paka. Hey, yo kota kosi kosakanite. Merci à toi, c'est le papa social, ba meilleur venabino, ba nyoso yanga, ba ninga, Vanessa Moussaou, ba Christelle Biangani, merci vraiment ma grande sœur à moi. Merci à Christelle Biangani Bianchou. Merci à toi pour notre toujours attention. Félicitations. Donc, merci à vous. Merci, très chers internautes. Merci à Gaulois Mayala pour les images. Moutasimbi images. Merve à toi, Gaulois. Longue vie, Talarayo. Moutasala Moussala Naina Kimia. Donc, merci, Lélo. Boyebi ke tozana décembre et obomisa batu na sabino décembre moi makambo décembre bampiaka décembre bato poto ba kimi na bango kin balobi non soto e kin awa bako beta biso maza bako pika biso maza sitoko kweya bobanga non ni eloko za nango te boya na biso to fete na biso na kin donc kin ya nango kimia le 19 ko leka nango to kozala kande tozala ka tozana boya na bino kin Pia Keza donc il y a des gars donc bon merci na benyo so ba obenganga mo appel parce que déjà c'est vendredi déjà on fête anniversaire nanga donc le 15 décembre et taka mois décembre makamza minga pe na koti suna mo ngo yesu nanga est-ce que papin zo la meso ko ka charge donc na habité merci na bino nyonso toye ko loba si je toye ko so na mkwalelo et si je moya mais tellement que toi na ba festivité donc photo qui n'ont pas bon photo qui n'ont pas l'icolo un golo mais tout qui n'ont pas moi l'icolo toye kosolana maman camarade en tant que mère en tant que jeune en tant que donc biso to benga kaza nyonso donc kota ba maman alati liputa za kota ba jaune alati pe liputa zali donc alati pe pantalon alati pe coupé donc azala na yona mama dodo donc na ile to sur la sujet moko ya ne komeli ndemo moi si lobi no ebiso mobile tuti na ndenge ya osakana telikolani bonga bona ne mobile kimi change ok mboka abe ok matad moi ça lundi na discussion mobile beta na moi si beta na moi si avimbisi moi c'est ton na ça noke abeti moi ça simzela kimi akina bana donc tout ko sola mambo bona ne ya décembre oyo na mboka na biso ekoti pasi ekoti mbilinga même sous babité mboka ezala bien te pe mbongo pezo surkile pété mbongo ezate na kin bat bon moya ko fêter bona ni na Noël te tala bana biso balinga moi jouer un chimène qui a là moi jouer moi jitatini moi jouer ma chimène atini moi ballon d'air et ça là bon moi jamais tout mon vraiment ezo ke non ka bon mais Congo za ka bon to na ka ngo to sola de ma dodo golozo nga déjà et to solo la moi sujet bonjour on décolanga Vanessa ba meilleure venayo si ba meilleure vesu na banani oh meilleure vena golo ta ba image ya golo sala ka bazui yango wapi soki yete ba meilleur ve makasi yo moyebiti na nsingo mana le tarmac na mwana nga liboso o asala ke ngana zala Foncel Makoso na kati ya Louvain-la-Neuve ba meilleur ve na grand frère nga propre o asala nga moi pantalon moi body moi lich moi nini moi li papa bien moi solamboa quoi moi solamboa bien azon kosi o ba yebi na komba Gérard Kamba azon kosi docteur de docteur na katia na minito azana Bruxelles azé pas petit tour na non singo ma parce que auto balisa et azor le koso baliso tinenga bonte auto balisa nevnies na ba meilleur vœu na famille Musei Mobimba Nelly Musei Thomas Musei Nono Musei Timbazo Musei na Titi Musei bana mama nanga ba meilleur vœu na bana nyonso ba ding bana poto parce que ma meilleure vie sans oublier Patrick na Washington ma meilleure vie na yo
Ok, merci. Lelo te kosola moi sujet mo très important. Tous en mois de décembre, yo mo ebi décembre pour na yo en tant que congolaise, en tant que quinois. Déjà moi on a parce que des bisons te définir ça, on mutam te définir ça décembre na ndenge na moi mo ya boya bo pour na yo o définir na ndenge avant to kota na muzinda. Maman, mois de décembre premièrement pour na biso ba congolaise té, toto les congolais té, mais pour na monde entier. Pour le monde entier, premièrement, mois de décembre, et à moi, moko, surtout le 25 décembre, et la nativité à Jésus-Christ. Nativité à Jésus-Christ, et à la cas, pour na biso, en plus, ils ont fait de famille. Mes parents, c'est Pelisaka, banana bango. Je sais que dans les pays où ils ont développé, tout est déjà arrangé, mais quelque part, biso, mawa, bitumba na bitumba. Bitumba na bitumba parce que jusque là nanu tolongité kolonga yango tokokoka toto kokate compréhension kozala na bana to ekozala te compréhension ekozala entre ba parents to ekozala te tandis que za moi moko oyo na monde entier ba parents ba sepelisaka bana na bango ba sepelisaka basi na bango en plus pe basi ba sokaza na possibilité wana sepesa mobile ne fiske na cadeau est-ce que biso na Congo tokolonga tokolonga te bana ba ozana compréhension to ba ozana compréhension te po na minerval ku to kembi na robe na moi sandal to koka to ebite nzamba sunga biso même sous to ozela bana poto baya bana poto komi vous là-bas les 19. Oh nous là, moi je suis belge, moi je suis français. Bali ko pesa so permission. Sko biso to diembela na sima na bino bana poto boyo kanga boka biso mako. C'est boya tata moi code. Moi 10 chiffres. Et ça là bien. Sko bino comme kaka moi je viens peut to c'est la bino na décembre. Et comme on vous là-bas les 19, les 31. Boya ko ba ya eloko ezate. C'est boya te moi 10 chiffres ça bien. Moi code à colis. Ngakuna kima kambango na force. Kima kambango na force. Kima mbango na force mais bakinois ebele ba souffrir na makamba bonane oyo ba Noël lobby camarade moko mobile na beti à mort je te dis. Mobile na beti à mort asa bana mibale a beti pour nini mbongo abonane. Mobile fa ça moi tout akende matadi siko moi c'est sengi mobile tikela ngambo autant na koya okoya kata unka na koya pona yo mona ngoni eza ko kima responsabilité to mobile agir malamu ko beta mo sinani mobile moi ça zolanda mobile na nzela mobile azo beta mo siamo likolo ka mamba bonani oyo na ba Noël oyo ko bomisa ba kinwa le Maman Vanessa quelque part na ko condamner mobali parce que ils ont fait ta responsabilité. Toyebi que na Kinshasa so moi no lati na Noël te obatami obatami alors biso pe basi tous en compréhension Kinshasa za mbutu Vanessa na minute so 5000 francs le balange ezate ozo calculer minerval mikolo pe bazo benga na somo soki na porte $5 maman nga tika na 1000 francs baboyi yo to bi $5 offre faire l'état na fouti 19000 1000 francs baboyi ba benga na mwana lelo c'est l'examen te ce que to pe pai biso pe ba parents tous en compréhension surtout biso ba maman bonne année et si la até bonne année si la até tola tarakaka chaque année tola pour satisfaire les enfants. Non, c'est mais un paiement ezali bon les choses en cric un bon en cric papa kendo iba to akende ko defa bon mais ba maman msuba supporter ngotende lo ba papa ke ruiba yo ke sa mwana mwaza ata na 5 ans bien na 9 ans c'est mon fils kolata noté zela kaka okolata mkomso est-ce que kolinga ozo matanga na boita ozo matanga na ko changer en droite
Le quoi nana ngoto to ko fêter na bona na bandal na repasser l'ambat quoi na blague quelque part aussi tous a toujours la compréhension parce que à lire auto zo me manamboka na biso il y a un paiement papa azo kokate omoni erreur biso ba mama to salaka maman nyoso il faut préparer ba festival ba festivité il y a nouvel an na Noël à partir il y a je peux dire to ko ba en avril oyebi que non impossibilité zali oyebi bozui ya papa okomo bomba ndam ata na tombola to rozwe lamba osombi o repasso la mais parce que biso ba mama qu'est-ce qu'il y a tozela kaka date ngo toyebi que net le to komi le aujourd'hui c'est le 13 le 13 j'ai encore 2 semaines pour na Noël na komi ko mélancer papa tandis que papa l'aime sous à salate azala la salaire te bato kutu bazo sala o ba faut bazwa 13e mois bazo zwangote quelque part biso to maman to za compréhension ba papa pe c'est pas dit ce maman zo menacer akoko saki ndumba te pozo mbongo so ba mwana ilamba lebo bando ka bilenge yango bozakina bana wana ba pesa ki invitation te po baya biso nde to inviter ba. Pendant notre fête, on a invité les enfants. Alors, il faut supporter les enfants. C'est pas dit que maman a menacé, charge na yo, maman ok pas nos côtés, ok pas maman les quitter, ok pas papa les quitter. Expliquez-moi si maman pour le moment un paiement tous et la nan. Totindi pété parce que na Kinshasa c'est commis qu'au def avec intérêt. Pour ça au def avec intérêt, janvier ça mo boulot hein. Et comme anito futanda coûté, to ba déloger biso, ils ont problème. 16 000. Eh. Et tu comme 16 000, le long de 16 200. Alors, compréhension, quand on expliquer, exemple, Banabiso il y a 5 ans, Banabiso il y a 3 ans, on comprendre, on vit à voisinage. Moni kuna, Christelle Yohanat. Le coup, on a monnaie moi, note, bokene beaucoup. Moi, et le quoi, moi, na français, bengi ballon d'air. Oh, moi, yo, même moi, nous sommes show pride. O mema moi no soki na chef Londa ki Osaka. Ako Osaka na. O meme na nini so chez Victoire. O meme so wap. Menga o nazana ngote. Moi moni mon basket a bien, moi lo moi bien. Moi jean, o lati okay. Moi na kacha catch, ne mukalo melisenga soyi. Mbana ngaba telemi yo bimbo ke fete. Parce que nga pas envie ya kiti. Ozo comprendre. Quelque part ba parents tous en compréhension mais banande ba kokisi ba 7 10 11 12 ans ba comprendre mais ba no amitié ba comprendre té des enfants de 10 ans 11 ans ba têtu ngai neti nga na tika olata na o Noël bonani bo peut-être quand j'avais déjà 20 ans on m'achetait toujours, on me gâtait toujours. Ce qu'on a à joindre, ce qu'on va faire, c'est quelque chose de vraiment difficile. Mère de 7 enfants. Mais je demande à son kosinga non ceux qui au tindelingaïté colis avant les 31 toyokate to beba na fort. Fona parce que na mwana. Maman nangaza même si na fait la papa maman nangaza. Mais quelque part Vanessa compréhension. Yo suis ce tobi chambu ya lobino mbongo ezate okate muto. Ça c'est mon papa, ça saliming comme ce qu'on a ngona biso to salela maman ndenge zo monela mambongo bonani ba marché zate au moins que ba parents bazana ngote donc elamba mo boka bilo mo mike mutako bimisaka ko sa mo effort ka po bana balata ata ba wenzango pe batu bazate na bazandu donc vide vraiment est-ce vraiment to fêter vraiment bien pour maman ozakuna retard lo na tongo na vandi maman moko ateka malewa en face na biso na comme na lupango na ye a chauffer malewa bo mo solangai onake na bimi na ebisi fimo ateka mapa pembe na biso na bi on dirait na Kinshasa oka mapa mute etambola na modèle nini parce que mapa toza système na zui na ngala ofuta na pokwa c'est pas na pokwa ça ba devisa mapa Gabi Panzo na zui na ngai na odefa na pokwa na singoma na osenga ombongo opimelanga le tarmac na ba nyonga ta mapa na zui na ofuta na pokwa le na ofuta na pokwa c'est pas na pokwa na zate lobi na ton na soto doubler kaka na ofuta na pokwa tandis que biloko mususu eza bongo te
eloko esunga bato na Kinshasa plus eza mapa l'essentiel bana bakanga siko yaya okende na tombola mo bilo mo pa bien bima na tombola lem souper dans na ville au monde en hôtel mama na malewa to suki nende nini abina bilo etambolité na chauffer carame ko chauffer bilo ko pesa ngai le roke ku nesel batu et c'est ba force à faire le luka te très boé tetracycline peut comme na 300 ko bo mabatu soit ça ni akope ko boa kate eleke belé il faut ça nini ateka kaka do elo ezate c'est-à-dire que lipa olala les tonnes disaka et comme à moi kilo et tonnes disaka celui qui est topé qui moyibi pe mati na 200 au kosimba téléphone buité na Victor aussi me pose chicoter téléphone ça difficile qui moyibi les enfants de la rue babimi donc nous sommes vraiment je ne sais pas bonne année au soto suka na ngonde nini mama moyibi ko bota mama kasite ndenge nini moyibi wana pas responsable azozela pe mo anasa nini alata biso bana bakoma bayeba su catch te bakoma benga o basket nga olata catch nga oyoka mona lo bakoma catch te papa na mwana shege na mwana ya riche biso to comment le baka français maman moi je vais mettre le basket maman tu sais le ballerine là que j'avais vu là-bas moi je vais mettre ça si le papa ya shege mwana na le ba français ko le kutu yo maman au foot la net yo Vanessa mwana shege aleki eza la rose la maman la rose moi donc le foot là-bas na bino $40 na kwetima mwana shege aleki la msu mwana na français moi non so benga ketch moi shege obela o basket moi ketch po ebi ke tata na ye akobeta momo akobeta lo mo boye azui ayibi téléphone na batu téléphone moi ba $150 nini abeti on moi 30 aluki basket mo ya $10 nini ache moi na tandis que yo elote muyibe ko makasi parce que mbongo ezo mona na te quelque part ba shege wana mo ba mima na bango baza ba porter siko ngai oliena mima $50 na wenze o meke calcule $50 ça passe il y a $10 il y a 1000 fois ça passe te oh il y a $10 ça passe te il y a $50 ça passe makasi même t'as dit 1000 francs matembela 200 Thomson à 100 francs et puis si calcule exact oh yo le roloba non faut que tu supermarché na somba burger na somba shawarma na somba boy les enfants le biscuit et tout calcule au sali boy $50 pesi muki vous comprendre tandis que muyibi ko komate ma Vanessa comment muyibi fait comment tellement pire que l'équipe Vanessa lo memisa mutu na wenzo memi wenza $50 yozo mema 2000 francs 5000 francs yo mo memi sachet o mema su kitunga te kitunga no memisa onani tandis que ba chérie to memisa mo ke kitunga aluka ko piller na biso zu téléphone akati au téléphone do la tielo to inobo ya argent abendio kepi kezandu kaka lata kepi zana bis tikani ni polele kepi ke atando la tilinete na ezokende siko tozo kende wapi bonne année tokosuka minerval kuto silicité quelque part je demande na ba maman na ba papa tous en compréhension cette histoire où tobetelanga papa zokima on eza fuite de responsabilité fuite à maman kuto ya bien fuite à maman mec à Medine ya kuto bien on a pena fuite à responsabilité yo oliova na maman na bana bo subir penwana yozui ozoki mama landi ce que soit transport obeti à mort on appelle ça le quoi et matsato to infidélité obeti abino le quoi mbala beti na numéro moi ya Christian benga ngamingi ya considéranga o à commettre adultère monte que kasi que c'est on comme makambo ya double sim 4 sim oh le yo beti ngai okimit ngape na okaso tele msu na quartier na za munoko na lukani le msusu bana balata bana balia mo soso na ndako peso lo kitoko ezala na mbeli penda kuna décoration blo mwande ngwana na zaka na moi Christopher na ngaso ki Christian encore na kichesa to comme na système ya Macron sikoloba système ya Macron yo bi Macron na kombo na ete yo ko pesa comme Macron na ngate oyebi ko Macron na ngate Eliel. Eliel.
ngaza Macron na ma munene boy bebe na ngaza ne mwa muke boy Eline elanga ba biscuit elanga ba bonbon ah Macron tele papa Patrick a okoka na ete yango sino mwa Macron na ye na sina ngama Macron na ngai siko eko système à Macron neti nga zabona na plus de 40 ans et non on dit makina plus de 40 ans pour l'Égypte naza na nga standard na koza ekomi système à 4 SIM naza na Airtel na Vodacom naza Fricel na Tigo na Orange les tozana yo na sim na nga Orange beko siko yo papa le okimi responsabilité c'est le on a joué Fricel na chet oh maman oh ya c'est di bata mère na bata na bata apianga makansi enzo ala na bomba na peso ma quantité nde na oloba eza nde histoire ya lelo histoire ya décembre système à 4 sim papa bokima tele yo kimi nzakomba yo kela biso mawa so na sele on te bana ba olata te non sango na moteur obimba te mais non sango kaka na saka kote kuna na apia te apesa ka bo liko ya solwana ouais pourquoi bana balata ko oh siko yo kimi responsabilité moi Macron mo boye aye na epo oui mikolo bika ba vie ba suna mbonte ah ba vie ba lali parler mais koufi ba Macron eh vie c'est oui que ba vie ba lali te ba vie neti ba sele du bois ba telema ba vie neti banzola zuzi ba tulampaka prêtre na poto prêtre na kin donc ba telema ba vie nanga lokwa ba dishi mongombe poto na potelo na simbi komi diamant ba vie nanga neti ba papu voama ba wa ba vie mo ba solo la ka ba vie ma solo nde bangwana te ba onde tozo zela na Kinshasa bon ba okima o toto le 29 c'est le 19 mais tozo zela bango ba créer ba ya poto za na ba double simté nebi ke vie aye moi sur la mboa moi sur la nini ce que ce vie aye tende vie on a akimi responsabilité a beti moi c'est à mort famille moi si pe ba ne loroté bon moi so si mo eza quelque part akolinga pe moi si ya bumbu bumbu ande moi bumbu oh bandelte bumbu incompréhension bumbu bumbu oninga no na ngoto te akesu bumbu mama okozono te biso bana montikili ete bana ngalie matwana na biso tovana biso ngingi koya mais tokona biso mba bitumba ne bitumba mama na ngai papi nimi na France yora na likambo eza nde boye akilengene mwana bumbu incompréhension taka ndenga la total Molière a cité siko papa ata yo moko papa oyo beti moi sa mort otiki yo kimi responsabilité siko obeti ye mbongo hôpital ezate azui mo mutu oya rocha passe l'équipe azui makolo atie mwana na senebite Airtel ce pe Vodacom ce pe Tigo po papa ndaza Vodacom parce que ça leader dans le monde cellulaire un leader siko yo leader okimi otiki mama passe l'équipe azui mutu atie quelque na mupende ya autre réseau neti ba Africell ba Tigo autre réseau surtout soit Tigo maman Airtel nini Orange Money pamba et comme quand je te transférer quelque chose je te refais regarder tu peux regarder ce que tu vis non madame tu n'acquises pas la réception c'est quoi ça papa j'ai accusé mais fini papa le où ta mata du so pokemboka oye boye trop tard bana ba komo benga papa boyo ando benga papa komi papi faut tiens papouche mais quelque part décembre et ma biso d'infidélité té décembre eza moi neti ba moi nyonso et ma biso d'infidélité té ba papa pe préparer ça avant pour satisfaire les enfants. Ouais. Et c'est pas dit que eza kaka moi ya bana bato mbongo non Vanessa na uto de faire mundele na moi kecha $10 non faut 2000 par jour après le bana ke ngana na mbongo non tout se préparer to ebi ke ba papa bo pesa biso mbongo rolata bana kaka na décembre eza faute na biso te du janvier au décembre bo pesa ka biso mbongo rolata bana te c'est pourquoi tozalaka toujours mutungisi na décembre po tozorango kaka na moment wana quelque part le quoi toyeba yango pour satisfaire biso quand même
totindi biso totindi bino boyiba te totindi bino bodefa te mais eza le 25 le 25 décembre eza jour ya bana balata les 30 les premiers té batara le 25 décembre eza au même bango quelque part maman Kinshasa au même si toi na passe mais il y a des tourisme biso na moins cher oko kende na ba site voilà $5 bon moi na saka na ba jeune nyonso ba site ezali okomema bango na ba place des évoluer okomema bango chez Victoire to bangaka ba supermarché pour rien soko ki supermarché yomba ofinga bana bumbwe ezali oh ba to banga supermarché biscuit il y a 200 francs ezali eza prix moko na ndenge tozomona ba boutique ya libanda leo ozomona ka supermarché moi clim wana mwana mesa na ngote ndeni ba ofinga bino bala bumbuti Bumbu. Merci, c'était la grande dame, donc mère Nanga, donc Dodo, Azaki Nanga, on a tout sur le sujet où il y a ba fête, ba festivité, zo se préparer ndenge na kino, na kino ba na poto bazo ba na banko na kino masasi. Je vous dis qu'il y aura rien, nous sommes là, on vit toujours. Ata lelo moi matateza lobi tozana biso donc na kimia moi mot de la fin parce que comme na biso na suka na baina so balanda kio bazui ba tirer pe quelque chose ba o bazaki maele te pe bongo pe moi maele moi stratégie ba papa o pe bazo kima ba responsabilité na bango na ba jour oyo vraiment ça vraiment quito côté hein ça la ça quito côté ça vraiment bien te mot de la fin na yo moi bambote mukie parce que to courir derrière le temps numéro de contact na yo na beno so ba contacter mot de la fin na ngezali mois de décembre ezaneti ba mois nyonso maman tolanda ote lokwa muninga kendaki kato lokwa muninga kende louvois lokwa muninga kenda vend du commerce et tout yo pe fokende soko keka mwana tombola na minito yo okuta surtout na poko Vanessa okuta mo bilamba ba 200 300 500 ozui yango obombi olaksi mwana te o repassa ngo bien le 25 wana mwana pe kolata arobima bien arobima bien tout ça la paix tout ça face papa mususu bazoki ma bango ba responsabilité te mais eza moyen financier ezati alors ba maman to bo mama balate to be ba papa pe bobo ta ba maman te parce que bino mo bo message tsaki biso bo pesa biso mbongo olata ya bana na mois de décembre mais ce que ezate expliquer maman biso pe maman to ça na compréhension to lukango te to luka to sala te bana ba comprendre lelo maman so avimbi litutu eza pona nini po maman a défendaki cause na biso eza kitoko te to za la pe lelo été ya biso to préparaka habillement bana kaka na décembre te tous en habitude ya olata bana chaque fois s'il y a possibilité pour ce bana baza bilema bango bien attend na décembre ezate o sombaki na janvier alata suto bomba oko bimisa bat ba mona ngote olata mais tandis que papa bo l'accepte so mabe bo pesa so mbongo bana te bo changer ba papa bo changer na zo pesa na mbote na premièrement na yo Vanessa ba joyeux Noël ba bonne fête Mambouibele na ebike anniversaire no les 15 mamé ekoyinda to latanion ça va inda seulement oyo yiba mais anniversaire pe ba komo yiba anniversaire pe ba komo yiba tuna golama yala golama yana bombi na ngai yango bombi na yo to le 25 le 15 décembre ngakutu bonne année nanga eza le 15 décembre moi na bato ma Chantal en botama le 15 décembre na souhaitons non ba mbotama elamu en avance na pesi mamula rose esikaza mbote mingi to pesi a progresser et ya munene ye muto osala que et pas au kakandengo lobi et ya munene na pesi bana nyonso ya poto o bayebinga ba meilleur vœu na famille na mobimeza na poto o na bossa na raté mwana na ngai ya liboso Vanessa na 17 ans na botaye Dr Foncel Makoso na kati ya Louvain-la-Neuve merci nazo féliciter mwana na nga papa na épée son âme grand frère nanga propre auto qui tika biso ma mwana uto bala na Belgique
Ba félicitations et belé na Myrthe Nkosi au service honneur. To kanisa ki to ressemble quoi papa na ya kufi mais à ses honneurs ba meilleur vœu na papi Nimi, patience Nimi, famille Nimi Mobimba, Dédé Makoso, Micho Bossete, ba meilleur vœu et belé sans oublier Eli Makoyo na Katia Liège on a tikela libélé. Sans oublier ma maman chérie, maman Sophie Zola, oya botanga, maman nanga, oya botanga, ba meilleur vœu. Naebike, oso comme na mukolo, kolo primis. Et belé, sans oublier Tatou Chamboui, papa na Vanessa, na maman Chantal, maman Moboé, comme na maman Chantal, sokei, o comme na ngirngir. Ok, presque gambela. Otunka maman mo boya muluba kitoko boya munene boya maman za maison mo boya ya bilamba. Ye wana maman Chantal, maman na Vanessa na la Rose. Merci beaucoup. Numéro de contact. Bon, numéro de contact nangé zali so lingo o monanga oyo kanga oyebanga. Non, on a se présenté penzaté hein. Je m'appelle Doris Nkosi Kwama Ngoma. Numéro de contact Nangeza plus 243 89 65 37 013. Okozwanga mwana batu Hélène Ngoma, mwana batu Sophie Zola, leki ya batu ya Zonkosi. Merci beaucoup. C'était là. Nous bon moi Zafia moi na lobasuni mingi ezate merci na bino nyonso o bozaki ebele pona kolanda biso na mkona lelo na sujet kitoko o toyela kibino sujet kitoko o toyela kibino mkona lelo nde bo c'est vraiment chaud ça espace espace tam oyo babi sika bien ba responsable donc makilele mingi te ba makilele totikela ba voyou na ba voyelle donc esika mo ya batumite zo sale espace tam wana kana ngiringi avenue Kingabwa donc beaucoup Kingabwa numéro 55 donc bozo masanga pion na ba misala ba moyi makase biso mtoboya na biso ba stress donc avec musique moi makele te mo musique moi ba dou wana ici espace tam merci Agabi Panzo Mkusa Talo donc 7 niveaux donc zoanon makam 7 niveaux et Gabi Panzo bokolelanga bango yaya bokolelanga bango Gabi Panzo merci à toi merci à Célé Dubois papa social anniversaire Kalaté merci à Zohanzo Debatulam Pakayo Mutunanga de mois de catch donc Kitsa Motema quoi merci à Golo la meilleure vœu à qui je dis meilleure vœu na ba fanyo soit Golois meilleure vœu na bino alinga bino trop aloba anete ate le quoi ba caméraman na songi ye azara bongote donc caméraman à salam sana et calme doucement donc meilleur vœu à Golo Mayala donc meilleur vœu à toi meilleur vœu à Freddy Mbouila meilleur vœu à Jacques Bonja meilleur vœu à maman Julienne Voama meilleur vœu à Christelle Biongani Bionchou merci à toi ma grande sœur chérie donc anniversaire nanga penal te papa ta bonne année ngapena ta na bonne année bola ta pena bonne année et mambo soni te ngapena lata merci à vous je vous aime bien meilleurs vœux à vous d'ici là portez-vous bien à bientôt bye bye soki bolingo ezalaki ata matiti mbele na kabeli ya forêt équatoriale soki bolingo ezalaki ata maye mbele na sambeli ata fleuve ya Congo chéri eske okokoka kotanga nombre ya litrage oyo eza na fleuve ya RDC impossible salamable eza bolingo eloko mosusu te eza bolingo didukalala buya mayola ashiro chamala odon pambu London yelore mpaka nasalula na ye bilele na babiju seri na ngai alula na ye bazikiziki na banyominyomi matula mpaka ye zuzitwalase minamupena sana Eveline Son Madera
Toureta Gilaredo Père Triple Petit petwene naponi ozala monitara motuka bolingo apamwa lolenge ya kokumbela bolingo bandana devant marche arrière te na vitesse ya suka ye mokolo examen ya bongo totala soki nako echue bozwa na bino bomengo botikela ngai yeye soki bopiminga mai ya komela bopesa ata kongo bololo nakomela yango sans hésitation mpona bolingo azwalas j'aime mon amour pour l'amour j'aime Zolas pour la vie Mamadou Aricho